Bonjour, 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 bonjour. Mbote na bino surtout bande konanga mbote na bino surtout bosepela kotala maman Elianitu. Na pesi bino merci mingi nde bo disposer ata na bino pona kotala ngasi na bi allo 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 bonjour. Bana bobenga ba mama bobenga ba papa. Émission na bino yango bandi papa nous pour le mariage. Ensemble, suivons maman Elianitu. Na pesi bino mbote mingi bande konanga obolinga ngai. Pe merci ebele. Merci pona ba retour na bino. Merci pona ba ono so ba benga ngai na téléphone. Boko yeba santé maman Nitu bonne skoza malamu tout ça na pesi bino. Merci mingi na ba ngai na bino toza déjà libota toza déjà famille zaka boboti malibo moko te bino obo disposer ata pour na talanga bokoma famille nanga ndeko o ezambala liboso kutani na émission mameli ya nitu to saka ba émission na biso mingi sur le mariage soko za na posa ya koyebaka makambo lekana Eliane Nitu TV kende okende ko s'abonner kende na YouTube eta Eliane Nitu TV okende ko s'abonner soko fini mbala liboso o fini mbala ya mibale pour ozoka notification ozanga ba émission ya maman Eliane Nitu te batuni ngai pona la marmite de maman Eliane Nitu to penzungu ya mama. La marmite de maman Eliane Nitu ezali concept ya sika eye ka ndenge na lobaki na bino ya sika eye ezali ke maman Eliane Nitu soko omoni koza na bapaya omoni koza na posa ya kolamba to omoni ke ya kolamba to moke joana olembi to bina ngina liaka ka loboko ya maman Eliane Nitu nde okende na site na biso ya la marmite de maman Eliane Nitu o passer commande en ligne nyonso eza koleka sur internet oko passer commande en ligne oko futa pe kaka en ligne soko passer commande maman Eliane Nitu alambelio balambi lelo bolie pe lelo biloko ya kolala te ya ko congeler te taba ya congélateur te o passer commande lelo batumbelio ba ekotikela yo o linko lia brochette o passer commande batumbi biloko balamba maman Eliane Nitu kolamba akosalela yo livraison. Merci mingi ma Pauline. Merci mingi ma Pauline Irlande ma Pauline merci beaucoup. Nzamba pambola yo nda kuno ezanga maya komela te. Kuba sadilanga, kuba dilanga, kuba sadilanga, kuba melelanga mazama lili. Merci beaucoup parce que mayo nazo mela lelo e uti mosika e uti na Irlande pa ya mama Pauline na kati ya Irlande pesa ba mama Irlande mbote o. Merci mingi maya ngo naza komela. Merci pour la compréhension. Oh, bah, ça va vite. Non, maman Valentine, maman dit aux a raison. Il faut mettre la maille. Pourquoi mettre la maille? Parce que, tant que tu es dans l'église, bah, passer ceux qui battent, ceux qui ont une offrande, bah, c'est un kamaboz. Est-ce que ma bonza, on a besoin de moi, on a lié, pasteur, on a aller si maman pasteur, assumer maman pasteur Kabelo, assumer libana semouli, on peut bien, celui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Après la prédication, c'est les offrandes. Si vous pouvez offrande, pasteur à Sakanini, à Salilika système à Kobasadilanga, Kobadilanga, le quoi, maman, il y a ni tout n'inga na zaboye, il faut na kangisa suki, il faut na ta chemise, il faut na la ta liputa, bina pesa ba pesa ngama ya kobela pona muwe ka ukakanzamba to sanene, nzambe aza kopambola bino. Toana lisolo kobeta mavato kota na kati ya lisolo na yeli bino mielka ya ngoyo mielka oyo eza mpona kobongisa banzoto na biso mama to pe papa soko oza na besoin ya mielka www.maxibienetre.com okomande mielka na ona ligne partout na mboka nyonso siko ozali tokosala o livraison ya mielka soko okomande mielka oyo okoti okomande mielka kobosa na code te EN po basala nini bakoka kolivre yo mielka na soki mpo omoni comprendre malamu te obengi mama Eliane Nitu apesi explication mielka oyo eza kosala na nzoto na biso eza kosala mpona badouleur eza kosala mpona koperdre poids surtout mpona koperdre poids bamama ye awa sikoyo ete yango oyo bamama so bana posa balata bameka komona bango ndenge nini baza kobonga ndenge nini mwa Taylor Van Damme ndenge nini mwa kokanga mwa sentir na loketo mielka yango bamama toutaki na confinement tole mingi toyeba santé toluka sikoyo tosala nini tokitisa oyo nyonso tu toliaki soko osombi mielka nde tokoexplike oyo utilisation ya mielka mposa nini operdre poids à part mielka toza mpe na huile na biso yango oyo huile de garciana huile oyo ezali mpona badouleur na place opakola vix te soki osombi huile oyo bandi kopakola place badouleur ezali badouleur na yo ekosila surtout mpona koreagenir elongi na yo mpona koboya kozwa baride il faut sala nini il faut zala na huile de garciana oyo esalaka makasi mpona poso na biso soki osisi kosokola
okamati huile na yo pakoli olali na ngoti lobi na tongo tango kosukola mo elongine komi sembe sembe ekomi ngebu moyo kozwa baride ezate yango toza na huile na biso kota toujours www.maxibienetre.com okoza livrer à temps pe en heure. L'histoire tout ça nga kosola lelo tant to sola kana bino mingi to ça ko bembe ke passe to ça ko ba ki transparence nande ko libala c'est très important bande ko boka ka masolo onde to sola kaka mota oyoki ka lisolo monka na ki lisolo boete il faut linga o tirer quelque chose na kati lisolo na pesi mbote na mama Odette ya Dreux na pesi mbote na yebele na sepele ki na loba moko lobi ke mama ni to soko zoloba ozoloba toucher mo ba point mo sensible ce qui papa za wana au moins na kangi volume na bite papa yo kate papa yokate ayokate pona nini po moi likambo ta mususu na sala yango malamu te et c'est pas senga malamu wana na pesa bizu ebele na mama sipe masiala ba gros bizu na mama sipe masiala mama Odette soko zongi pesa ba mama Adreux ba mbote na bango ebele na ba mama Adreux lelo to kino ko na bino faute ya transparence na kati ya ndako ya libala mutu makasi efutaka te bandeko il faut koyeba ke soko bali tu ne vis plus pour toi oza susu yo moko te soko bali okomi ko vivre pona mutu boza na ye mutu nyoso mwasi nyoso to ngazaka pa na bango okoki kobima ntango olingi okoki kozonga pe ntango olingi mais ntango okomi na ndako ya libala bapesi mpenza mongo pia babali yo bakoti na ndako ya libala fo yeba ke epa na biso nazalaki mutu makasi soki na obima na kolaka papa te na kolaka mama te na okende na nga mais na ndako ya libala ce n'est plus pareil. Avant obimanda ko libala il faut mobile na yo bozo kende wapi il faut la ka mobile na yo olobi ke ngane na zaboye na kei epa ya mama Christine na Toulouse na kei otala mama Christine na Toulouse soki na sikota mama Christine na Toulouse na ko kende pe pa matiti la angolaise kaka kuna na Toulouse na tel pe matiti la angolaise sima na ngona osali nini na kozonga Paris tu ok mobile na yo programme na onyo surtout et puis programme na ba pesa yango déjà une semaine à l'avance pour préparer déjà mobile na yo. Ceux qui m'ont dit kende, ceux qui peuvent m'ont kende te, yo c'est là kababi, une femme doit être soumise, c'est là ka soumission et cause la bien. On donne ce qu'on a, nga maman il est na zamo c'est mutu makasité. Ce que tu es bien on vend pas dans une semaine. To vanda na yo tala ninga na lalaka ninga na lamkane na se comportaka. Mutu makaseze lo komo koma beza malamu te, surtout koko sala bras de fer na mobali ya bali yo te. Ce n'est pas pour rien, moi c'est avec mananda kuna bangwa kende, babali saka moi c'est basengi mbonga libala, ba musu ba komi ko senga ba groupe électrogène, azaka na pote mo groupe électrogène pa mama na bango le azaka na Kinshasa, ba pesa mama na bango. Oko mama bango faut pesa des congélateurs pour mama ba dosa ta commerce masanga, wana ka apona libala. Il faut pesa des congélateurs, maman fa bana commerce masanga. Il faut pesa groupe électrogène pour na courant soki ke eko kosalisa mama. Il faut pesa 4 costumes parce que ana ba papa mi balé papa oya botaye na papa oya bokolaki. Il faut pesa 6 maputa papa mama abota ma 6. Ce qui moko azu muso azute eko créer jalousie na kati ya famille. Comment na mbongo liboko côté ya moi si bo pesa 3 côté papa 3000 côté mama 2000. Wana sani déjà 5000. Tant boza ko balisa bana faut tenir compte na makamwana nyoso tout tant mona ki na ndako libala ba retour nango ekozala nini. Mwiyo muto babalisi na mbambongo ndenge wana. Tango famille zo mbongo ondimi tozwa oko tosa mobile oko respecter ozala soumise oko linga libota mobile mais pour na nini soko soki na kati ndako libala ozo sa sunenge boyokana kite na famille. Mutu makase futa kata mutu makase baby saka baby saka nyonso mutu makase esbe bisaka et la ramala muté. Ce qu'on bali il faut y ba couper son mobile place na ye. Mobile aza chef ya famille. Awa penza en tout cas mama Lisi Ndombele na mama Landunzubu mama en tout cas bino ba ibote ya kaba mama bwana musala makasi ya kote ya ba mama ona ba koti na ndako mabala te kote ya pe ba o baza déjà na kati po basala nini ba bebisa te. Une femme sage bâtit sa maison, une femme insensée la renverse par ses propres mains. Kotonga ndako ezala kapasi me ko buka yango e buka makana jour moko zando yango nati zando na biso munene na Congo Mobutu atikala biso zando lelongo bilasali nini akangi zando na mkolo moko pasi ekoti bato komi kosala nini kolela et pourtant maréchal atikaka na ye zando ba mama bateki kaka na mkolo moko bakangi zando pasi ekoti ba mama babandi kosani babandi kolela kozwa ele kozala problème te me kobatela yango nde ezaka likambo
chemise nanga on a la tango ça il y a 2 ans na bomba ngo jalousement ça fait 2 ans bana la ta chemise na lati na sukoli na gumbi na bombi lelo ona moki mama dina la nona sisi ko tongela nga libaya tena salini pia na luki na zu chemise nga habite chemise na kolato lelo parce que mama dina la ndu na sisi ko tonga bilamba te na lati chemise pana salini na bateli yango e bongo eloko babingi libala il faut ko batela yango eloko babingi koyoka basi mingi babenga ngamba mele no kote na ko kote na mibali kamuni nga na zana mobali ya ngai ye bongo na kete sanya bolingo bomona kate fumkana ye abi celui qui trouve une femme trouve le bonheur sani bomona te ya ngai na kata sanya bolingo ouais maman na kote la te ko kote la ngo bakela kisakani pona zo kisaka bino na nzela bosala makambo eza malamu bolimbisa ngai ya na sala na telefone yango de bureau allo maman. Alors, nous en pleine émission. D'accord, rappelez dans 10 minutes, s'il te plaît. Merci. Koko tela ko ba koko tela na ba katena koko tela kaningini. Nebisa kabine de makambo eza malamu poye ko kakosunga bino. On donne ce qu'on a, je suis marié au Nazana anu na ngala musapi. Ngala zo pesa bino ngala zana ngo et c'est naturel. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Oh, on appelle ça que c'est naturel. Les alliés naturels, on appelle ça bino. Si quoi, ce qui n'a pas de boire dialogue te, bozana kosola malamu te. Oyebi ninga kosola mobilité, oyebi penenga kosola mwasite ou bien bovandi bosololi, ceux qui moninga yebi ce qui eloko boye kosala te tika. Il faut koyoka. Bon moni ke to uti passe na confinement awa. Libale baby kaka boy pona nini kozanga koyoka mutu makasi mwasi na mobali na kati anda kwa libala baza na kati anda kwa libala tokomi na période avant tokota na période ya confinement awa na mois de février. Début février, moi sabi naki mana numbangu na Congo. Oki mambangu na Congo sanini. Est-ce que ceux qui oye poto osela ta 15 ans nozongi Congo te? Est-ce que ça problème et un problème te? Ye kuto ye poto umeli na poto te. Na vie hein. Ba ifara te pona la kisa ke ngai te okoma ngai pamba. Na vie eza défi te. Vu que le bâti que pour y avoir boyenga comme a boyenza basala biso mutumta ndenge na ye musa za munene musa za muke musa za mulayi musa za mukuse ndenge pe bizaleli na biso ezali ena ndeko mwasi moko akangami na Congo ti lelo. Pourquoi akangami na Congo? Parce que akendaki Congo ya mbangu tango azu mukanda avant di mboka na biso ya France asali 6 ans sans papier auti kozo papier il y a 1 année. Na une année on a su mukanda mbala moko a travaillé comme un malade. Musala tango kila mukanda te c'est vrai bande ko beta na biloko pe ya bato. Tango azu mukanda na yena kaka tango azu mukanda bandi musala mbula mobimba ya musala akangisi mo akangisa ki aki mama wakende Kishasa. Mobala yebisa bi mais non maman. Pourquoi okende Kishasa? To vanda nanu soza posa okende Kishasa bon ngama les sous nanu malamu ata 3 ans. O vanda ki a 5 ans sans papier, c'est le loko moko te. Nga fona kende kaka, nga fona kende kaka, baninga ba kende kaka. O mona kate, mama ileni to kende kaka. Yo yebi mama ileni to nga vakate. Mama ileni to beta ngo dada mo yebite. Fule likus le président chinois beta ngo dada o yebite. Ya be zakara kende kaka. Ake semaine yo semaine prochaine azungi. O yebite. Soka kindela ngo ndenge nini? Non, ko vivre pona batu te, vivre pona yo. Ko landa vie batu mosusu te. Oye bien, nga fona kende kaka, baninga soto ba kende kaka, nga pe fona kende nyoso le lokozo boma batu ezani Facebook, Instagram. Po olingi ba mona kokanga photo na aéroport, olingi ba mona kende kolia tabana kape, okende kolia ngulu, surtout kota zole bimsa mwa miyoyo wana. Ah dadi di kamala ke tonam réponse à paix. Okele ngulu na kapela, koto azole bimsa mwa yesa la mwande wana. Okene lia ngulu na kapela. Okene na shabo okene lia Thompson. Et là, on a pressé à moi, on filme que, balia kaka, Kishasa nde makambo, balia kaka. Kishasa penza makambo pe ya solo. Ya pe makambo penza ya solo. Tala nde ko mwasi aboyi koyoka mobali pisi non. Sala na ata 3 ans boy. Donc on toko mkandaka 1 année avec Congo. Nande ko mwasi ko kende Congo 2 semaines après paf, nzele kangami.
nzela ekangami confinement ekuti ye na Congo tina ndenge tozoloba boye aza kaka na Congo. Pourquoi aza na Congo? Parce que billet akendaki nango billet esilaki. Ndenge billet akendaki nango esili ndeko mwasi mo azonga eza te po azonga ifa somba billet eza na 2000 euros. Lelo ba na 2000 euros, lelo ba na 1900 euros. Billet eza na 2000 euros. Epi 2000 euros kozonga se ana poto. Tala sikoyo ndeko ndenge tiki mobali na bana mibale. Eya mobali akendo linga voisine koloba nini? Ta muso voisine na chaka mobali misu. Boyebi ke mobali akokaka via ye moko te boye na bana. Bana mibale ndeko atiki bana na papa na bango. Oui eza ya solo. Est-ce que mobali akoka kolambela bana kosokipe na bana kosokola bana? Sikoyo biso ba déconfiné biso en France. Mobali kutu moya kende musala ezalaki te po bana moya bakende classe. Ezalaki te boyebi ke bana bando ke classe te. Bana boto zonga mezaka ka passe abi mama ni tu passe yo kaka passe. Na komika kosenga na voisine azolanga bana na kende ko ekomi difficile pour na ndeko mobali. Moi ça ça nini akangami na Congo boyebi ke na période oyo so tokaki na confinement bato nyonso to vivre vraiment eza ya kokita mbongo peza eza lisusu te na maboko ya bato. Nyoso wana mobali alobi ke mama nitu po kaka baninga ni bakenda Congo bakenda kolia ngulu na kapela bakenda ko sabaninga lokola ya seli 6 ans de Congo te po azaki na mukanda te après 5 ans zu mukanda a travaillé une année wana kimimba siko monga on peut kende kinango ezalaki combien parce que asomba ki bilamba asomba ki baboye amemela batu ba mona kia uti poto non basala ka vindenge wana te bandeko na ngai vi basala yango bote taba na babi soso ale rambume kokina mungongo na ye ngamna na mai na mapolo na tindele kinga boy na ngomela mai tende tinga na mai o mai uti pa mapolo na Irlande aha masha tel kile mai uti pa mapolo na pesa papa kile bambote na yeo na ba mama Irlande bango nyoso so bambote na bango ba vivaka te pour la concurrence ba vivaka te pour moninga zo vivre boye eza bongo te kota la vie ya mutu te la vie na yo s'organiser so so leka mbuma oyo kokina mbongo na ye organise toi s'organiser lia ndenge mbuma na yo kokina mbongo na yo mobale yebisanga bi mama olia nitu non seulement salaki a défi ba kabelo ya bato a défi ba saki ya bato bakomi kobenga ye kuna na Congo lokwa telefone ezo leka te ye fo leka WhatsApp ngo pe siko lika muna unité de problème ngai siko awa nakende kotindele mbongo mama mais non nga funa futa ndako nazo futa ba charge nazo sala makambo na zango osana kokate ba biya ba 2000 yango na mama yo muto te ka bato mabala te ba pona nini soki mobali na kati ndako biko kende te ce n'est pas le moment siko tango akende ki abi mama ni tunga pe na zaki nzambe te pona ba ke toza confiné to ba ke pandémie kokota mais ya ke ikaka malade ke kokutele na Congo akangami na Congo nzele fongwami nango efongwami mezonga siko poto 2000 euros koloba na munoko boye eza ngo simple mais kangisa ngo boye na maboko oso futa ki billet o kende ki nango billet e baby 2000 euros futa billet osanini ozonga botala ba difficulté oyo bato bakuta na kati ya mabala yango toza ko solola ke toza ko ibsa er nyoso bande ko toza na mabala il faut ko yoka moninga soko alobi na yo soki moninga alobi ke boye tala nanu le pour le kota monde ko alobi ke non travailler sous zela ta 3 ans ya lingité mativi faut ba mona ngai na mataki avion ba mona nga na aéroport ya Roissy na filmer na sala direct ba mona nga ke ngayo na salini na voyager photo na kati avion ba mona nga na kati avion ke ngayo na ke Congo mais outa na yo ka Congo ngote obota na Congo outa na Congo kozonga mboka kota la famille a problème te mais il faut qu'on s'organiser malamu mobala bi mama na za mbongo tindele ta ma kambwalelo mingi koma na réseaux sociaux oyo mona muto seli lisolo lebi babandi ko bengo lisolo no beteke ba expliquer ko beza lukuta yangani na kati soki ba expliquer ki nga bongo soki bino boyebi ki ya lukuta etalinga te za problème na ngate ngana lobi kaka oyo na répéter oyo balobi yango ngana sali ni na répéter émission na ngeza ba compte à rendre te émission na pesa ya tribunal te. Et pour que benga kabatu ngana sali 30 ans na poto ngana c'était oyo ezamboka kanyama te oyo o mukamate non
eza mboka ya mokamate te. Bandeko toyeba kovivre soki oza kovivre na ndeko oza kovivre na mobali olingi kosala likambo soki moninga conseil ki kosala sikoyo te kosala nano sikoyo te zela nano kanga motema zela soki ndeko mwasi akanga na ye motema nde mobali nebisaki ezela nano naso atata ba 3 ans lisusu travaille po kende bien lelo angakanga mate ntango mosusu me ntango aboyaki nyonso mobali aboyaki aboya na bato mosusu na mokili akozala azobima boye oui, monsieur, ah, il a un beau lati boy, na mon eseli bien te, basenga soute ka te, ça lati nanga déjà. Kozala mutu makasi nyoso na ezaka ka démoniaque, eza mabe. Il faut ko banda ko sambela pona ba comportement. Comportement za mutu makasi oyoka ka, il faut ko sambela pona yango. Botala mwasi na banda kati ndako. Avant moko sa likambo, faut bo solo la boyokana. Bo solo li, mobali ya boyi, ko kende te mwasi ya boyi, aki akati biye, mais là zo sa nini azolela. Oh, ça na ba camarade nani akotindela tike na minute oyo ndenge toza boye na pasi oyo bato nyonso to bana mbongo na maboko te nani akosengisa kokisa 2000 € po atindela yo ezala bato yango basalamaki bafrenaki ti il faut koyoka surtout na kati ya ndako ya libala il faut ko se mettre d'accord ezala mpe mobali avosala likambo fo okanda na mwasi na yo soki mwasi abi papa kosala te soki mpe mobali abi mama kosala te tozela Kishasa oki matin, bakochango batol te. Aéroport anji likutu ezaka ndenge ezalaka échange na kopena eloko moko te. Eka ndenge ezalaka. Parce que yo utu yaka sikoyo osalisiza na poto. Aéroport anji lika ndenge otikaki yango eka minuscule. Ekomi pe majuscule te. Na oka minuscule ka ndenge otika ngo kaka. Ta musu biso moto kutana na bapasi pona ba faute na biso moko. Na mokili il faut koyoka. Ko mobala atikali na bana boy sande mobala atikali na bana boy kolambela bana passe akolinga voisine te voisine moko avanda kana azane na moto te ana ye moko aluka pe bakwanya ye aosani akolinga voisine na pete yo wana so umeli banda mois de février to comme na mois de juillet 5 mois d'absence 5 mois d'absence mobala atikali na bana mibale 5 mois d'absence ndeko yo ozana kati ndako na yo te est-ce que mobali ndenge aza wana akovanda kaka akovanda zela oui mais akobeta mo virgule te oza sûr ngana tunaki papa abia mama nitu ngana bengi nanga pona conseil te na bengi ka po o expliquer ka bato baka mutu makasi na kati ndako libala so ba ebiseli kamoni ko yoka te nengina mako ba conseil te nengina banda ngabia papa moni ndenge za wana papa kanga ka motema ko ya kabi mama ako debrene mo akozongela ako debrene nga kozongela pongai nana mbongo 2000 € tindela ete ako debrene ni mo tsanini akozonga siko yebisa ma voisin na bina na bozaka ne wana ane femme seule kangisinga mungongo tukana mela mai et merci la bande ko nanga oyo to ba ka tindela nga mai makatika pesa te fait des gros bisous. Florence Kayoko petite sœur je te fais aussi des bisous. Maman Amelia yebisa Giovanni ke mai na le comité. Je m'appelle Joss qui m'a dans le comité. Je sais qu'à la je vous fais de gros bisous. Ashley Ndombe. Yo mi kolo négligé belle sœur hein. Les arandais wana taille mon copine. Est-ce que ça là? Joshua, dis à ta maman de m'appeler. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Joshua Kala, dis à ta maman de m'appeler s'il te plaît. Merci la mise surtout boye ba ke non maman ni tu fasa nini amela mai yango e uti musika yango na zomela. Bato bozomona bazosala ba 40 ans na mariage eza pona mingi mwasi akomprene ki libala eza nini mwasi aza koyoka aza koyoka yango mpe baza kovanda bambula ezokende tolinga te tokochange miso mokili te mwasi kaka bazaka motema monene mwasi na mobali so baboya nini loba mpenza ke mwasi nayebi te nayebi ndenge nakoexplike bilongo te mwasi azalaka na motema moko ya monene ya kabambi waka nakanga motema nasala nini sina bali deja nakanga motema nasala nini epe kanga motema ta bayebi soko okende nanu kongo te zela nanu kokende nanu te kanga nanu kaka motema travaye lisusu mama en tout cas mpona lelo tosuki na bino wana soko omoniki makambo oza kolekela yo ozo bakomporte sambela nzambe kende na Bosra TV sambela nzambe nanga longolanga comportement o pourquoi naza mutu makasi pourquoi naninga koyoka te pourquoi ezalaka boye te pour senga nzambe akosala nini akoede nzambe akosunga yo
bosabone botinda balien na bandeko oyo na bayeba mamelia nitu te bayeba mamelia nitu bakoka kotala na balobaka émission na nga ezalaka mpona kobebisa te me émission na nga ezalaka mpona nini mpona kobungisa service traiteur de coration de la providence ezala toujours mpona bino année au boyebi keza année moko blanche na ba situation to tuko kutana nango pour l'année prochaine bo banda ko benga déjà maman il y a nitu 06 15 31 69 90 pour na bosa nini boko ka ko sala bo arrêter ba date na bino pour l'année prochaine faut ko yeba ki année prochaine ko zala vraiment saturé vu que année auto travailler te année prochaine ko zala vraiment saturé pour na lelo to suki na kande na lobaka ki Dieu vous bénisse, God bless you, mungu abariki tata nzambe kalisa kumuna nzamba nibeshene bana betu, bye bye.